La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Comme na maman biso, maman bimi a bien na bal, la demi na balabala na filmé, na filmé madame nangai, sa biso beaucoup ta vidéo, beaucoup ta vidéo, maman na nga sai bato mo kini, mo bato mo peso, maman na nga sai nini, papa pardon, elle a mis na nga sai nini, panache na nga sai nini, maman. Voilà la famille, bonsoir à tous, bonsoir à Bandeko Bolandara Bisso, Mbote na Bandeko Nyoso Bolandara Yabino, Ursile Botelwa TV. Karande na promita ki bino na lobaki ke toko kende vraiment koluka ba image pona kolaksa bino lolenge nini ezoleka epai ya Madame Elombe azalaki ko ovanda. Na ete liwa oyo ya Madame Elombe epesi penza bato ebele pasi, bato ebele baleli, tomoni combien bato ba poster, tomoni comment ba musicien gospel, ba musicien profane, ba influenceuse, tomoni vraiment comment monde entier mobimba est posté maman Madame Elombe, en tout cas monde entier mobimba est posté. Wana bozo mona zali bongo baleki na ye bazolela moyena tikela bino vidéo wana bolanda eza te pona ba musique wana YouTube a permettraka yango te pour éviter des problèmes de bomoni na tele bino vidéo epinga moko na Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Expliquer bino eza pasi eza mawa bato mitema mabe bazalaka wana toujours pona koluka kobebisa vie ya bato bata mitema mabe bazalaka wana toujours pona koluka kozwa bato vie bata mitema mabe baza wana toujours kolanda baninga sima pona koluka kobebisa vie ya bato. Madame Elombe akufi azalaki ata na lupangu te o ezalaki ke ya ye moko atongi ba immeuble po bayokela ye motema pasi immeuble o atonga ezali te atongi ba immeuble te. En tout cas ceux qui le monde entier et les liés bana monde entier ceux qui baleli Madame Mabiso Elombe c'est parce que abandaki kopesa vraiment le meilleur naye na musala oyo bato bele ba mona ki yango valeur te mais Madame Elombe apesa ki vraiment valeur na musala oyo ya kotangisa bandeko to aimer vidéo s'il vous plaît. Apesa ki vraiment valeur na musala na ye oyo wana bozo mona bazo kanga ye ezali petite sœur na ye nde azolela azalaki bien na ndeko na ye a un moment ayaki kobela babwakelaki embasu likolo nango azalaki empoisonné babwakeli embasu azalaki pe lisusu na zemi azalaki pe lisusu na zemi congolais motema mabe kobwakela muninga mbasu na eta o muninga za no bandeko boza na tela bino photo wana totala bozela
Bien sûr, bino mo bomoni photo na tili bino, bomoni lokolo ya mutu ndenge ekomaki. Bomoni lokolo ya Madame Elombe ndenge ekomaki. Alors, tant que tozaka na motema ya osala batu mabe, est-ce que to raisonnaka penza pona batu wana? Lelo mutu avandi na eka quelque soit mabe, quelque soit bozaki na mutu ango ba problème. Ata ba problème ango ya lolenge nini o bozaki nango na mutu. Mais oponino kaka osilisa mutu wana vie, oponino kaka oboma mutu wana, oponino kaka olongola ye na mokili. Yaya mokili eza mabe. Mokili eza mabe. Madamu alelisi batu nyonso. Madamu apesi pasi. Apesi pasi na batu nyonso. Madame Elomba lelisi. Madame Elomba apesi pasi. Oluki oboma muninga ozwa nini? Oluki oboma muninga okozwa nini? Okozwa nini? Tomona kitanga zaki na hôpital, ba vidéo ezo circuler par-ci par-là. En tout cas, toza na vidéo na mobimba na surtout tie la bino ngolobi. Ba vidéo ezo circuler par-ci par-là tanga zaki na hôpital. Bato bazolo ba ke non batu ba abandona ki Madame Elombe, basunga ki Madame Elombe te. Madame Elombe basunga ki ye. Ba video na yo ezo circuler ya hôpital, eza ba video abandaya kosenga merci, abandaya kosenga merci na bato ba soutena ki ye, to mona ki bambongo ekendaki, bato vraiment bataki maboko na makamba Mama Elombe, bato balalisa ki misute, bato basungaki na ndenge oyo esengelaki bato basunga. Mais le monde est méchant. Peuple congolais to amite mamabe, botali atate esengo o mama apesaka na bana. Botali atate esengo oyo mama oyo apesaka na bana. Mama Elomba apesaka bana esengo. Mama Elomba apesaka bana esengo. Apesaka bana esengo. Mwana kolongo na ndaku na ye na kanda. Mais soka komi na école mwana komi na esengo. Pourquoi? Parce que madame azo pesa bango esengo. Ya na bana ebele balinga kokende classe te. Mais epa ya Mama Elombe bana bazaka toujours wana mwana zoka kaka posa akende classe. Bana baza toujours wana zoka kaka posa akende classe po ake kokuta na Madame Elombe. Ayebi ke na classe akoseka, ayebi ke na classe akozala bien, ayebi ke na classe bakobina bakoseka. Motema mabe yango ya nini? Atande tozo kawa linga ki ata muninga lingi mobali na yo. Yaya soko bomiye. Nde mobali wana oke kolinga susu basi misu libanda te. Nde mobali wana oke linga su basi misu libanda te. En tout cas, likamba Madame Elombe epesi pasi. Epesi pasi. Le monde est méchant. Bande kotoye bande to tambola na vie. Toye bandenge to tambola na vie. Kotambola na motema mabe obomi muninga yeba ke lobi bakobomaka yo. Bato babomaka batu nde bobomaka biso wano cheli muninga loko mabe po muto akufa. Yeba ke suka na yo pe ozala bongo. Yo kanisi yo ndo otikala na kimia. Ozala na pete, ozala na pedicure te. Ndenge yo sali muninga ndenge pe bakosala yo. Monde entier les olé la madame azolela ma monde entier. Madame azolela ma partout. Madame Elombe mutu nyonso aleliye. Na yo mona ministre nani Mama Judith Swamina na moni a posté Madame Elombe. Nani oyo a posté Madame Elombe te? Eloko nini tinzi batu ba posté ye? Iza misala na ya malamu. Ya misala na ya malamu. Azaki malamu envers tout le monde. Nde bomoni lelo biso soto ye ko poster so kazaki malamu envers tout le monde te balingi ba poster Madame Elombe te. Na TikTok tozo mona lelo mutu na mutu asala message na ndenge na ye mutu mtazo sala na ndenge ne po ya koloba asala kibo azongisa kibo mutu mtazo ba na ndenge na ye. Batu musu bazo chola ye muninga kufi binyo musu bozo ya ko chola nani atindaki alinga mobala batu nani atindaki asala boy nani atindaki asala boy bande konanga. Boyebi lobité, vie est compliqué. Vie est compliqué. Vie est tellement compliqué, vous pouvez pas imaginer. Vie est compliqué. Babomi Madame Elombe, bochele bloka mabia kufa, akende, pobo mona kaedi sute. Est-ce que vous asuna muta opeso kanda na vite? Bino bato bobo marabato. Oteli mutelo kamabe. Olobina bwa kelepe na maladi.
eske na vi na yo ozasu na moto opeso kanda te nde madame elomba kufi moto ya banda opeso kanda na vie ezaka ye wana muta banda opeso kanda na vie ezaka ye don nde ya kufi mutu musu akopeso kanda na vie eza te. Tobongola mitema bobomi mwana mwasi ya batu na zemi bobomi mwana mwasi ya batu na mwana na kati ya libumu na angelu oyo aza na libumu oyo ayebi eloko te bobomi ye elongo na mama na ye. mokili banga mokili eza komplike. Bomoni matanga nabaki na oyela bino video totala makambo ndenge ezoleka. En tout cas ba video o bomoni ezo circuler ya hôpital lobi tokotiela bino yango mobimba to expliquer makambo mosusu. Nzamba lola pambola bino ndeko tutisa na émission na biso, partager biso na Facebook, partager na WhatsApp, partager na Messenger. Et aux amalamu mingi to partager vraiment partout. To panza sangoyo bandeko to keba mokili eza mabe kopesa confiance na mutu nyonso te oyebi te nani akoboma yo kopesa confiance na mutu nyonso te car bato tozovanda na bango tozovanda na baennemi mutu asali ye bo ayebani te peut-être aza pe proche na ye, on ne sait jamais. La vie est tellement compliquée. Vie eza compliquée, vie eza na ba réalité tellement ébélée. Ngao na olo baliboso na biyo naza victime ababiloko mabe obomona ko bato baliaka. Mais vie eza compliquée. Beaucoup de courage na bana nyonso a classe, bana classe nyonso ya mama Elombe. En tout cas beaucoup de courage na batu nyonso, beaucoup de courage na famille mobimba ya madame Elombe. Vraiment beaucoup de courage, ainsi que les parents au batang sarabana na bango, ba parents ou madame Elombe encadre bana na bango, ils a vraiment passé. Vidéo ils en a fait vidéo na tela bino ba témoignage ya ba parents na si ba o balanda ki so Rolanda ki ngote kitaka na se ba vidéo na biso o Rolanda ba témoignage ya ba parents. Nzamba lola pambola bino tokutani à la prochaine occasion. Encore une fois mes condoléances na batu nyonso. Merci beaucoup. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.